Nous allons kobenga Maman Nefertiti, ou elle ministre du commerce dans le gouvernement central, aya kopesa liloba naye Maman. Mkumbwase yemwana velia ngeti tete vutu la funga ya matondo kwa fumwa nongo yefumwa libundu tata Simon Kimbangu Kyangani yandi uveri mpwasta mukala yenu kintu adi mulungu ya mpila yai kiese kya kingi kene yami mukala ebeno kintu adi mulungu ya mpila yai kansi levo ngena lomba banzenga babingi benani yetu ngina zonsi la muzindinga mwaza zingi. Honorable Excellences, Messieurs et Dames, à vos titres et qualités respectifs, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ya solo esengo ezali ya mingi kozala na bino esika oyo na tangu tozali commémorer double anniversaire oyo ezali ya début ya ministère ya Papa Simon Kimbangu pe ya création ya église kimbangiste. De cette histoire, je retiens 3 choses. Nakangi makambo misatu na histoire na biso oyo. Premièrement, en Papa Kimbangu, j'ai vu le respect de l'autorité. Namoni nakati na ye kobanga mobeko. Deuxièmement, j'ai vu le respect de la place réservée à la maman. Namoni tina ya mwasi na kati ya société o Papa Kimbangu ayebaki. Et puis troisièmement, ezali universalité de la personne. Na oyo etali respect ya autorité. Na retenir eloko moko dès le début. J'ai appris que malgré l'appel, Papa Simon Kimbangu n'avait pas réuni les gens sans avoir requis l'autorisation de l'autorité quant à ceux. Papa Kimbangu, pour que Abanda Misala Naye asengaki autorisation. Na moment on a déjà effrappé Ngaï. J'ai appris que le chef Mouti, le chef médaillé de l'époque, c'est lui qui a autorisé qui est Abanda Kosani Sabat. Et je veux encourager l'église. Nazoko encourager biso nyonso ya kolanda chemin wana ya respect de l'autorité. Ba mama nyonso oyo bazali awa na kosenga na biso tolanda modèle ya vertu oyo azali pona biso. Après avoir lancé par Kobeta Ngonga ministère ya papa asukaki wana te. Nous connaissons l'histoire, nous savons que peu de temps après, il a été arrêté. Mais c'est encore Maman Mouelou qui va monter au créneau pour organiser l'église. Elle ne va pas seulement organiser l'église. Akipai Karalingombate, Akipai Pe Ndaku Naye na Bana Naye. Parce qu'elle était restée seule, Atikaraki Yemona Bana. Abokola Libana, ateyaki bango sens ya responsabilité et lelo tomoni oyo ezali produit yango
botelemi awa na esika oyo. Bamama ya solo ifo totelema. Mama Mwilu soki atelemaki te mbele ntango mosusu toza na esika oyo te. Maman, vous avez une très grande responsabilité dans la société. Atangai awa nde na telemaki awa soki mama nanga pa telemaki te mbe naza awa te. Yango na oteya pe biso nyonso à nous tous le respect dû à nos mamans. Ezali héritage moko oyo tokoki kobungisa ata mokolo moko te. Maman Mwilu était une femme de vertu, atei biso courage, atei biso persévérance, atei biso sens ya responsabilité, atei biso fidélité, et là j'insiste, nabandi eza ba vertu oyo biso ba maman soki tosimbi yango makasi tokotombola mitu mpe netumba oyo toza yango ya mikolo oyo ya parité toluka effort ya mibali te biso moko tokolonga yango.